sale loko moko benakata ba foyer makambo tozobika na se na moi oyo toyebana ko étouffer yango to ko étouffer on na parole de Dieu nazo pesa bino exemple ya makambo oyo ezoleka vent oyo ezoleka na se na moi oyo bano bazosala ba mabe mingi baza bana bato mbongo naza na mwana lomata ba parents na ye baza humilié baboya ta ko ya ko leka ta na place azaki juger baboyi ko ya ko leka ko yoka parce que asali soni ya famille lomata asali soni ya famille lomata za mwana muto mbongo lomata moyibi lomata kinaper komba famille esambwe pona nini bavandisaki ye na tukanga na koloba bongo soki avandaki na koyoka liloba nzambe bien-aimé alingaki kozala soni ya baparent te yango parole de Dieu ezobisa biso ke to instruire bana na biso na makomi na nzambe ntango bakokoma mikolo bakozonga lisusu na nsima te bien-aimé frères et sœurs en Christ bana na bazala fondé ça la fondation na kati ya ndako na papa maman avant bolala opesi ata verset moko olakisi banobi tala bien-aimé parole de Dieu biso na livre ya Job lolenge Job azaki kotambola parole de Dieu Job azaki fidèle azaki intègre Job ayebaki makomi yango agardaki fidélité wana yango agardaki toujours kozala l'intégrité ezaki ya parole de Dieu ayebaki que nzambe aza mofuti ya bayeba lukaka lokola vandaki kaka na makolo na nzambe azoyeba parole de Dieu azoyeba ko se défendre ti jusqu'à ce que justice nzambe kosalema nzambe aza mofuti na sembo nzambe afutaki ye mofuti ne parce que Job azaki na makomi na mutu na ye azaki na makomi na mutu na ye bien-aimés frères et sœurs en Christ nazo poussa au lisusu na acte des apôtres na acte chapitre 2 verset 42 parole de Dieu le bien biso ke bandeko oyo ba apôtre bazalaki vraiment assidus dans un même lieu ils parlaient de la parole de Dieu bazalaki ko lia te to ko changer bilamba te les apôtres parlaient de la parole de Dieu parole de Dieu n'imtezaki ke bazala renouveler l'intelligence na bango ba bongwana babanda komilinga amour ezalaki entre bango na bango et yangwana soki tozola soki tolanda ngoma kino na suka parole de Dieu ça que les nombres de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes bien-aimé ba amba kana église lolenge nini ba amba landaka tant bazomona bozo vivre na harmonie bozo vivre na amour boyebi ko se pardonner boyebi ko milinga likamo moninga ozwi yango ekomi ya yo bazaki kozala na vie ya kochola baninga te ezaki soki oyo aza na chemise moko akozwa pe chemise biso abakiseli soki aza na bapluralité akolinga komona moto mosusu azala salite te liboso na ye bazaki kosungana ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai mwana na ngai nazosiplie yo ndenge apôtre Paul alobi na biso ki na supplier bino au nom de Jésus-Christ tozalaki kotambola malamu bolingo tozalaki kotambola malamu bana nzambe bolingo vraiment et kosila bolingo esili tomipesi na bafutilité tomipesi na ezobeta na misu kino lelo biso bana na nzambe toye ko trahir Coran bolingo eza lisusu te s'il vous plaît so na bi Coran eza kaka elobeli toye ko trahir parole de Dieu amour eza lisusu te amour e kosila mwana nzambe tellement convié les qui se ba ko solliciter eloko moko esalaki nga pasi ndeko yo ayebaki komi bomba te azaki taximen ndeko yo avandi na balolenge na ye ya vie na ye ya mawa ya pasi ya koluka oka à chaque jour suffit sa peine ndeko yo ba ko solliciter na bakina père ndeko pe asida koti na kati ambiance wana ndeko ake kobala abali mwasi basali penza foyer na bango ndeko balandi ya chaîne na biso et HP Media na émission na biso ya Biyano solution na tomeli bino bongo boyoki bolamu na kombo na Yesu Kristo ay mama na bino Brigitte Rebecca Kapinga
na matili lelo lisusu na plateau mpona kosembola o lisusu sango malamu yango na lini ndeko aza libanda aza na kati aza esika songolo okoki toujours kozala connecté branché na etando moke mpona koya koyoka mateya oyo ekoki kolendisa biso mateya oyo ekoki kolakisa biso lolenge nini akoki kotambola mateya oyo nde moto ekoki kolakisa biso lolenge nini ya kolonga. Bien aimé frères et sœurs en Christ, ntango yo ozalaka na problème okimelaka wapi, ntango yo ozalaka na problème olingaka ozwa eyano epai ya nani, yo ozalaka na conseiller na yo songolo oyo okenda kose confier epai na ye. Bien aimé nalingi nayebisa yo lelo solution ezali epai na Nzambe. Sans plus tarder naza nano avant na banda nano mateya na ngai na olinga tobondela Yahweh mokokisi na bilaka na rendre grâce epai na yo na sorte nyonso ya bénédiction oyo accordé na bomoi na biso papa kolo na bebisi nyonso oyo eza ya mabongisi ya monguna kolo na invité présence na yo na plateau oyo mpe na mabota ya bandeko balandi na biso na kombo na Yesu Kristo makela Jésus Christ ezinga moko na moko na boyi ba surprise désagréable na kati ya mabota ya bana na kombo na Yesu. Yo mtoza na hôpital, yo mtoza na prison, yo mtoza mokangami ya molimo, en tout cas zala branché, zala connecté, lelo vraiment naza sûr que zo solution naza na kondima. Nazo remercier maman na ngai GH yo mto o pesinga privilège au matin na plateau oyo eza cher. Nazo remercier papa na biso Osé Aman pour l'encadrement toujours ndenge ezalaka. Na bisumbi na bino le doye biso propager parole de Dieu monde entier. Nzambe vraiment apambola bino. Boza cher pour ngai pour na libota ya bana Nzambe nyonso. En tout cas nazo remercier bandeko balandi na biso nyonso o balandaka biso massivement. Balandaka biso en tout cas Nzambe apambola bino pe a exaucer la prière nyonso bosalaka. Bien aimés frères et sœurs, ya motuya eza koyeba liloba Nzambe. Parole de Dieu ezali ebandeli. Bible ezobisa biso ke na libandeli ezalaki liloba ezalaki na Nzambe. Bien aimé, parole de Dieu yango ya makambo nyonso ebongi na yo koyeba parole. Soki oyebi parole de Dieu te okoyeba na kobondela te. Il faut oser la caler. Parole de Dieu, sa fondation. Parole de Dieu, sa lumière. Ce que dit parole de Dieu, tu peux se défendre. Au kotambola kaka ngulu lokola taba. Au kotambola lokola taba ko yebili lo banzambe te. Au kobanda na place masolo ya kitoko ya makomi na Nzambe kozala yo kobanda kobeta ka banda. Même comportement na yo, habitude na yo ekozala malamu te. Parole de Dieu mutelakisaka biso lolenge ya kovanda na mariage, lolenge ya se comporter na société, eza parole de Dieu. Parole de Dieu mutu ezomema biso na renouvellement et intelligence. Parole de Dieu ezosenga biso to pratiquer amour. Bien aimé ceux qui ozali kaka mosambeli osambela tebele liloba Nzambe na mutu na yo oyebi yango te okoyeba ko pratiquer amour te. Au pouvez marcher selon la parole de Dieu, au pouvez se défendre, au samedi, dimanche au église, mardi au église, tant que vous voyagez, vous pensez, vous osez la heure à prière au sable, au kolobe la Nzambe nini. Tant que vous avez le Nzambe, bazoakaye na malobana. Il y a le bin à ma commune, à l'imito prospérer à tous égards, tous en bonne santé. Yo yebi kutu ke Nzamba lobi bongo mais so babi bo sambela obinyo ke ozo kende bangomba ozo zala ozo enfermé ozo olobaka makambo nini olobaka nini Nzambe ba pusa na kaliboso na ye na limemia Nzambe ba mikitisa kaliboso na ye Nzambe aza roi ya mokilité aza prince te ya mokilité Nzambe azali au-dessus de tout. Azali ebandeli pe azali suka azali maître ya souffle de vie ale banda kokota na présence ya Nzambe banda kosenga na Nzambe banda kopusana banda kokwisa ba loi banda ko détruire botel maléfique ya bancentre okozala okangama quelque part na likambo songolo oyebi lolenge nini o se débarrasser na problème ote
oyebi lolenge nini okolongwa na prison oyo te nde omonaka moto alobaka ke biso tozalaka na biso kaka boye signe oyo eza ya famille na biso biso tobelaka diabète na biso biso tobelaka tuberculose na biso donc eza eloko na bino ya famille oyebi komilongola te na kati ya likambo wana eza parole de Dieu moto ekolongola o soki oyebi makomi soki oyebi makomi ndoko oyeba ke nzambe azoloba je n'ai pas formé les projets de malheur pour vous, j'ai formé les projets de bonheur et de paix. Parce que c'est biblique. Dans le vandi, na kati na se makolo papa songolo, ozo ke l'église, ozo ke prière, ozo landa enseignement, nde okoyeba liloba nzambe, okoyeba na kokola. Zalaka mosambeli ya pambate na supplier yo au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Maman moko dimanche nae akendaka ka église abima bana nae mais bana bato ko sakana bato ko chola bien-aimé na suka nango ezalaka ka lokola milona moko baloni likolo mabanga mokolo récolte tant baninga babanda kobuka yo kobuka te lelo ba mabebele zo salema na se na moi awa eza kozanga koyeba liloba nzambe parole de Dieu ezoloba na biso que mon peuple détruit faute de connaissance. Osa la connaissance et la parole de Dieu. Bien-aimés, ceux qui totali, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 3 à 4, Jésus-Christ, diable a tenté, c'est maman bonne de l'imacas. Diable a tenté Jésus-Christ, a dit que ceux qui osali, moi, nananzambe, bongola, libanga oyo ekomalipa. Jésus-Christ a zonga na makomi, a dit il est écrit et pour maman. Bien-aimé, c'est la parole qui délivre. Ce qui Jésus-Christ a ébattu parole, en tout cas, alingaki akoya nasé en prise, il y a diable, alingaki akoya. Mais Jésus-Christ c'est toujours diable na makomi, il est écrit. Azozo miseka kana il est écrit. Azozo miseka kana il est écrit. Azalaki obéissant, azalaki fidèle. Yango nazoyebisa oyo ndeko molinga mina ngai na kati na nkolo tozongaka mingi epai na makomi tozonga mingi na makomi ezali nzambe tozonga vraiment na makomi na nzambe. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, zala moto ya parole nde moto ekosalaka bana na yo na kati ya foyer na yo batambola na kobanga nzambe soki oza na parole de Dieu te na kati na bana no bakotambola kaka nyoka okoza moto humiliation. Bien-aimés za mbongo te moto esalaka ke babanda ko respecter moto eza parole de Dieu. Et sa parole de Dieu, ok, qu'on se comporter bizarre parce que oza na nzambe te na kati na yo, oza na liloba nzambe te na kati na yo, ndenge ozo se comporter ozomona kaka eza nango normal. Mais ce qui ozali vraiment na parole de Dieu na kati na yo, abondance ya parole de Dieu na kati na yo, okoyeba ko discerner mabe na malamu. Yango nazo senga ba maman, surtout ba maman, nazo senga ba papa, toza vraiment fondé na parole de Dieu. To sale loko moko benakata ba foyer makambo tozobika na se na moi oyo to ibana ko étouffer yango to ko étouffer on na parole de Dieu. Nazo pesa bino exemple ya makambo ezoleka vent oyo ezoleka na se na moi oyo bano bazosala ba mabe mingi baza bana bato mbongo naza na mwana lomata ba parents na ye baza humilié baboya ta ko ya ko lekata na place azaki juger baboy koya koleka koyoka parce que asali soni ya famille lomata asali soni ya famille lomata za mwana mutu mbongo lomata moyibi lomata kinaper komba famille esambwe pona nini bavandi saki na tukanga na koloba bongo soki avandaki na koyoka liloba nzambe bien-aimé angai kozala soni ya ba parents te yango parole de Dieu soki to instruire bana na biso na makomi na nzambe tango bakokoma mikolo bakozonga lisusu na nsima te. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bana na o bazala fondé ça la fondation na kati ya ndako na o papa maman avant bolala opesa ta verset moko olakisi bano bitala tala. Bien-aimés parole de Dieu na livre ya Job lolenge Job azaki kotambola parole de Dieu Job azaki fidèle azaki intègre
Job ayebaki makomi yango gardaki fidélité wana yango gardaki toujours kozala l'intégrité ezaki ya parole de Dieu ayebaki ke nzambe aza mofuti ya bayeba lukaka lokola avandaki kaka na makolo na nzambe azoyeba parole de Dieu azoyeba ko se défendre ti jusqu'à ce que justice nzambe kosalema nzambe aza mofuti na sembo nzambe afutaki ye mofuti ne parce que Job azaki na makomi na mutu na ye azaki na makomi na mutu na ye. Bien aimés frères et sœurs en Christ, nazo poussa lisusu na Actes des Apôtres na Actes chapitre 2 verset 42 parole de Dieu le bien na biso ke bandeko oyo ba apôtre bazalaki vraiment assidus dans un même lieu. Ils parlaient de la parole de Dieu. Bazalaki kolia te to ko changer bilamba te. Les apôtres parlaient de la parole de Dieu. Parole de Dieu n'imtezaki ke bazala renouveler l'intelligence na bango ba bongwana. Babanda komilinga amour ezalaki entre bango na bango. Et yangwana soki tozola soki tolanda ngoma kino na suka. Parole de Dieu, ça veut que les nombres de disciples s'augmentent d'environ 3000 âmes. Bien aimé, amba kana église nini, amba landaka, tant bazo mona bozo vivre na harmonie, bozo vivre na amour, boyebi ko se pardonner, boyebi ko milinga, bikamo moninga ozui yango komi ya yo, bazaki koza na vie ya kochola chola, baninga te. Il soki oyo aza na chemise moko akozwa pe chemise biso abakisele soki aza na ba pluralité akolinga komona mutu mosusu azala salite te liboso na ye bazaki kosungana ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai mwana na ngai nazosiplie yo ndenge apôtre Paul alobi na biso ki na supplier bino au nom de Jésus-Christ tozalaki kotambola malamu bolingo tozalaki kotambola malamu bana nzambe bolingo vraiment et kosila bolingo sili tomi pesi na ba futilité tomi pesi na ezobeta na misu kino lelo biso bana na nzambe toye ko trahir Coran bolingo ezali susute s'il vous plaît na bi Coran ezaka ka elobele toye ko trahir parole de Dieu amour ezali susute amour et kosila moi na nzambe tellement convier les qui se ba ko solliciter le komoko et ça la kinga passe ndeko yo ayebaki komi bomba te azaki taximen ndeko yo avandi na balolenge na ye ya vie na ye ya mawa ya pasi ya koluka oka à chaque jour se fait sa peine ndeko yo baye ko solliciter na bakina père ndeko pe asida koti na kati ambiance wana ndeko yo ake kobala abali mwasi basali penza foyer na bango jeune sœur surtout mon abili le komona exact par manque d'amour ndende kwa sala ki moi c'est akende ki na bolingo mais ce qui moi se pas ebaki parole de Dieu akwa que ba ko discerner pe mabena malam alinga ki ko bondela alinga ko kinete ka poza mariage moi so andimi libala ki ake libala vandi 2 ans après 2 ans qui n'a père oyo abomi mwasi na ye na kati ya ndako ya kokamwa ndeko na ngai bapasoli mwasi azwi biloko eza cher bavaleur ya mutu nyonso azwi ake koteka kangeli mwasi na kati ya ndako. Bien aimés frères et sœurs, soki papa oyo ayebaki parole de Dieu à cause ya matériel à cause ya mbongo angeke mona biloko oyo eza na kati ya nzoto ya mutu te kezaka biloko ya koteka alingaki amona ngo te lelo bolingo esili pa bana na nzambe oke kobala donc kosomba marchandise na yo po récupérer yango ntango koteka tolobaki mwasi yango azalaki marchandise na ye ayebaki eloko na dépense autant basinga na korécupérer yango ntango na kozala ne na ndako. Bien aimé, amour esili mpe na banza mobali ya bongo soki mama oyo to mwasi azalaki kokende église azolanda makomi na nzambe alingaki ata révélé ye alingaki ata kima azonge mpa na bango ndeko na ngai tolanda parole de Dieu tokozala na amour tokoyeba kodiscerne mabe na malamu tokobanda kotambola lolenge parole de Dieu ezosenga nazosiplie au même pasteur zomisa bolingo na kati église eba kodiscerne mabe na malamu kobunga ezalaka mpona moto nyonso eponi papa te eponi mama te mais ntango liteya ezokweya
eko ya na mabele malamu ezala mabele malamu liboso na nzambe nzambe mofuti na sembo akoyeba kopambola o ndeko na ngai tokomi na kokende na koshite ya motuya vraiment ya makasi nazobeta moboko tozala lokola baapôtre. Parole de Dieu le bien il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Bien-aimé, parce qu'il faut persévérer dans le enseignement. La persévérance paye. Bien-aimé, parce qu'il faut persévérer dans l'enseignement. Parce qu'il faut lier ensemble. Parce qu'il faut partager selon les besoins de Moutou. Parole et le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Mais ceux qui sont dans l'église totale, l'église, ils ont chité. Ils ont chité pour Nanini, apôtre, wana baza kozana amour ya oezaki na église ya première primitive te bazali mutu na ba lolenge na e baza basala ba groupe au groupe ya boy au groupe boy amour vraiment ezokoka kovanda te to landa vraiment enseignement malamu eloko soki zongi na kati ya l'église nde tokomona l'église ekozala ya kotonda na suka nango tokozwa motole na nkembo tokenda koka enseignement pe to servir nzambe ba mitole kozela so tokozala na 5 couronnes bien-aimés tout tokende église te kate pona okende zala fier pe zala sûr ngai na lobaka na nzambe ke lokola pesinga souffle de vie lokola ya zo sepelisa ngai na ko servir ye kino suka na ngai na kozonga simoto ndomoni na saka musala o ya ko secourir ya ko prier ya kolanda enseignement ya ko ke kotambola ko bondela pepo na baninga kote ya pepo na baninga na kosala ngoti liwana zandai na lapaki na sengi na onde ko na ngayo koyeba nzambe zaka elengi okeba ko discerner mabe na malamu en tout cas nzambe akobanda ko épargner na ba danger okende kozala so ba solliciter yo en tout cas nzamba koyeba lolinge na obimisa na ba situation difficile parce que tu as la parole en toi, tu as la lumière de Dieu en toi nzamba kotika ote en tout cas na pesi ba na nzambe o bazana poto bazana ngola bazali banda na pesi bino penza conseil na pesi bino conseil vraiment ya mutuya to sele la nzambe musala na monaki ba image moko na ngola bakina père na ngola lolenge sukela ki bango bapelisi bango moto batumbi bango babiso ki na RDC batika kabino biso to kotumba bino bien-aimé batie bango essence parce que bazaki sans parole ce bazaki na parole de Dieu te banga ko boma batu te ndenge bazo sala wana bien-aimé to demeurer fidèle tango bakufi batiki bakena ba masumu na bango lifelo pe zozela bango to banga nzambe to tambola lolenge liloba nzambe ezolinga to landa liloba na nzambe sans plus tarder na koki ko meka ko sembola bino likambo moko ngai na priaka na église CMSS c'est-à-dire centre missionnaire secours spirituel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, secours spirituel ce ko lingi ko yoka penza elengi nango makasi sotangi na psaume 34. Sotangi na psaume 4 verset 2. Parole de Dieu le bin que l'Éternel est notre secours. Un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Na psaume 4 na verset 2. Bien-aimé, toza na kapona ko secourir. Toza malade, toza na problème spirituel. En tout cas, toza pona ko secourir. Toza pona ko te, pona ko lakisa lumière, il y a parole de Dieu. Pasteur Nangai Kombo nae Roger Mbambi, azali révérend docteur Roger Mbambi. Bongo Roger Mbambi azali ko organiser milulu moko ya kitoko pe ya makasi ya enseignement. Milulu wana eza séminaire eza na 3 jours. Bien-aimé azali docteur ya loi. Azane belé ya parole na mutunae, azo décortiquer parole. Parole, c'est la parole qui délivre. Il y a qu'à parole de Dieu pour délivrer. Il y a qu'à namuto malade, il y a qu'à namuto akangama na mulimo. Zo muto azan hôpital, il y a comme kanzambe na biso église ezali na veni nyemba
na commune à Kalamu na Yolocide milulu bongo ekobanda à partir du 11 août jusqu'au 13. Le 11 ekozala na pourquoi à partir de 17h jusqu'à 19h. Le 13 ekozala na tongo parce que le 13 ekozala dimanche. Bien aimé, boya vraiment ebélé. Ce qui toleki wana pasteur Roger Mbambi azali organiser école ya ministère de théologie. Boya vraiment ebélé, boya kozwa abondance ya parole de Dieu. En tout cas, vous s'abonner vraiment à la chaîne et HP Media. Beaucoup banda kolandango na émission nanga biano nde masolo kitoko oyo ezoleka. En tout cas, s'abonner vraiment s'abonner tia pe amokoloto tia penza s'abonner na chaîne aux chaîne moko ya référence aux chaîne moko kitoko s'abonner yaka vraiment yaka CMSS ezozelayo révérend pasteur docteur Roger Mbambi azozelayo oya na école ya ministère oya pe ko yeba parole de Dieu droit ya participation ezali $10 bongo na suka nango okozwa diplôme na yo okozala bakosala ba manifestation so basala kasoki mwana ba décorer ba bon ndenge koleka kitoko makasi yaka soko lingo sala ngo par correspondance yo mtozali banda mboka na ba téléphone numéro ya pasteur yango yo naza nango aza pasteur oyo aza vraiment qualifié. Numéro nae ezali 0 99 76 46 781 pour une bonne audition. 0 99 76 45 771. Yaka vraiment yaka vraiment pasteur Roger Mbambi à poser là-haut pour la milulu où ils a bientôt yaka okokangolama yo mtoza na ba problème solution ezate yaka yo mtolingi ko komisa na école ya ministère numéro de téléphone ya pasteur Roger Mbambi yango na pesio yaka vraiment nzambe wana apambola yo soki yesu ayena notende tomona nimbala sima merci na balandi na biso nyonso ciao.